Mbote na bino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pourquoi pas partout dans le monde. Esika nyonso bozuli bakoya kolanda Mag FM, esika pito mesana kopesa bino basango na lokote ya lingala. Mbote na bino, ba papa, ba mama, tikete kimia e umelokati ya mabota na bino. Teofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke ba députés nationaux ya Nord Kivu basengi na gouvernement à renforcer sécurité na ba frontière bolanda na élément oyo. Ba députés nationaux ya Nord Kivu balobeli na o etali attentat o eutaki kosalema mikoleleki epa ya mouvement terroriste ADF na Kasindi na territoire ya Beni pena refi ya désengagement ya ba M23. Ba position okipende ezalaki ba question ya mutuya o ezalaki abordé na kati ya audience wana. Esengeli boyeba ke ba eli ya Nord Kivu basengi na gouvernement akoka ko renforcer sécurité na ba frontière pe contrôle ya makasi esalemaka pona ko s'assurer que ba mouvement nyonso ya ADF elongo na ba bombe artisanale na bango ba koka lisusu te ko attaquer population pona tina ya komema kufa o ezanga tina. Na o etali refi ya désengagement ya ba M23 o ezali kokipe ndambu ya ba localité ya Nord Kivu na apu ya Rwanda. Gouvernement atalisi que azali penza déterminé pona kotia suka na likambo oyo ya mouvement terroriste na territoire congolais pe azali ko souhaiter que manduki etika kolela na ngomba ya Sabino ndenge ebongisamaki. Pona yango tozali ko rappeler que rencontre oyo ekosalema sima ya poso moko soki vice-premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula apekisi kopesa ba visa na ba étranger oyo bazali ko uta na Ituri, Tanganyika, Nord pe Sud Kivu. Suivi ya malonga ezalaka te na ngambo ya bakonzi pona ba bien public. Laetitia Mizegele apesi biso ba détail. Ba bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire ba nzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela ebukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici baby misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela. Nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka que ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te. Ba piéton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi. Nyonso wana po bakonzi balandelelaka ngo lisusu te bazalaka mbangu ya kochela pe kosala inauguration kasi na o etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Mag FM eseli bino réflexion oyo na kolobake après mvula awa na Kinshasa banzela mingi ekomaka salité pe circulation ekomaka kosalema na passe.
Après la pluie vient le beau temps ndenge balobaka kasi awa na Kinshasa bosana na yo po soki kaka mvula ebeti na ba commune pe ba quartier mingi banzela ekomaka impraticable na ndenge ya defwa te okokuta ba mai telemi kote mususu pe ba potopoto donc esika ya kotia lokolo ezali te surtout soki otambolaki na lipapa mawa ple po okokoma kaka makolo salite kasi na nyonso wana ezali kaka manki ya bakanalization yango esalaka ke mai etelemaka na kati ya banzela pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka koluka solution ya kokanalize mai surtout na ba direction ya minene na ba quartier po e permettre mai elekaka malamu wana circulation pe ekosalema kitoko po eza na batu misusu soki kaka mvula ebeti balingaka kobima te po azomona akobeba kaka po modele ya potopoto ekomaka na banzela pardon bolukelango kombo boye kitoko te komi tungisa lisusu te po na bokono na yo po machine prophète esi eye kima mbangu kuna na centre café ke okozwa prophétie na ba maladie na yo nyonso. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes ans retardé trop rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter tingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Na ba croisement ya direction à Sosa na Prince Kasavubu Nzela et Baby Makasi na ndenge ya kusakana ti. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te. Soki otamboli oko remarquer que banzela bukana oyo ekoma impraticable. Awa tozali na croisement à Sosa Kasavubu plus précisément na Wenza Bayaka. Binomoko botala ndenge nzela ebebi depuis mvula ebetaki mai oyo etonzi awa ekomi kosala pasi mingi na ba chauffeur
chauffeur pona koleka nzela oyo. Botala ndeti mutuka oyo. Kati nango moto na katikati ya nzela bakomi komema batu na mukongo po bakatisa bango bamema bango esika mai ezali te. Awa botala ndenge mituka esalaka file ndien nyonso wana po nzela ezali nete kitoko te. Soki mutuka na yo ezali ya matindika komeka na yo na nzela oyo te po okopikwama. Botala ndeti oyo ebimisi milinga po radiateur chauffe lokola esangani na mai milinga ekomi kobima oyo ekomi risque makasi pona ba client. Bon, koto yo eza koto moto comprendre po si to lobi mingi to lobi to lembi to mona selo to loba te o awa e koma libulu mo ezaki no ya muke bokunda te libulu tie mone komi ya munene bo donc alors mitu kezangi nzela na biso bata makolo na minute donc toi mal à l'aise to teka bien te puisque soki mutu ke leka ba maye belé et soki ko bebisa ba biloko na biso ezokota tina ba caisse boto mona ki jour wana ba ya ko bwaka kar ya mabele awo bon na ebite soki bourgmestre mutatinda ki kar ango soki nani to ebi na biso te banda pe ba ko bwaka kar wana esa nango pe eloko moko te ba mai ezaka plein to bon o elonga eza na bakisake ba konzi ba songa biso bena po parce que so boti ka boy libulu benezo timuka zo ma libulu bat bazo kweya donc yemoso filmer o nasi ozi ba image de bat bazo kweya ba mitu kezo kangama même si biso bat roteka boy donc ezo pénaliser biso ma casse vraiment nzela ngo ba lo ba 0 trou eza wapi bazolia mbongo tofuta bango bakitansi metala ndenge toonyoka maobimi ndaku okweya na mai libulu mozindo makasi oyebesi kozokota te bapie bamituka kobeba me mai muke kanivo eza te kokire bakanivo eza te donc pasi na mboka oyo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila elongo na bourgmestre ya commune ya Ngiringiri est-ce que bozali komona nzela oyo te modèle ekufi boluka solution na lombangu po misala ebanda babongisa nzela po tozali na période ya mvula ya boye kitoko te tala ndenge population bakomi konyokwama yango wana population balobi bakotindika bino ti bokopela nzela oyo elata elamba esika bango basepela po boye kitoko te tandenge tie tandenge salite makasi. Direction Lumumba kuna na quartier Mumbele na commune ya Limete ekufi nde kokufa awa ezala mutuka to moto ata batu ya makolo bazozanga nzela ya koleka. Na quartier Mombele, plus précisément na direction Lumumba, ezali akobeba makasi awa na commune ya Limete. Boyeba ke nzela oyo ebandi na route université ekeiti na 12e rue. Kasi botala lolenge nzela ezali mabe makasi. Kote na ngambo bakanivo ekoma boucher ba beton nyonso oyo ezipaka bakanivo etombwami mai etondi mai kutu moyeleka ezali te. Kasi bongo na makadam mai oyo etondi awa lokola tozali na période ya mvula ekomi ko empêcher circulation ezala normal. Awa soki oye na kisela okolela ba pièce ya mutuka na yo kasi awa koto yo ezala ba chauffeur ezala ba wewa batambulaka kaka lengo po modèle nzela eza ya kobeba pardon bayebite soki bakonzi bazalaka te surtout bourgmestre ya komi ya Limete soki musala na ye ezalaka nini pe ba chef du quartier soki bazalaka wapi population bazali konyokwama bazali na besoin nzela oyo ebonga po ezali route secondaire oyo esungaka bango na yango population ya quartier Mombele balobi bakotindika bourgmestre ya commune ya Limete ti akopela bango bazwa solution po boye ezali kitoko te awa période ya bamvula oyo bazali konyokwama makasi a cause ya nzela boyebela. Oumela na bokono na yo ozwa guérison te solution yango eye na centre hospitalier Dominique Lecoeur.
makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki misala ya botongi banzela ezali kosalema presque na ba commune nyonso a na ville province ya Kinshasa kasi esaleli yango nde ekomi kopesa pasi na population. Misala ya botongi banzela ezali kosalema na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa ezali malamu kasi façon misala yango ezali kosalema ekomi kopesa pasi na population. Okomona babandi kosala nzela nano esili te po efongwama babandi lisusu mususu ba chauffeur bakomi na difficulté ya kotravailler po système oyo ezozwa bango temps mingi olie ya kokende mbala moko bakomi kobeta batour pona koluka nzela yango ezosala ke bambuteyage ekoma makasi pe système ya demi terrain ezonga lisusu. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi baluka moyen ya kobongisa likambu oyo banzela esalema na ordre soki moko esili après babandi mususu pour permettre population à circuler malamu surtout na période oyo ya ba fête vi ke mbongo eza penza te na circulation transport ezolia fort donc soki oza na mbongo ya malonga te kobima te po oko risquer obeta ligne 11 net G boye tanenge sali kitoko te. Yo mutu olingaka kobeta miziki ya kitoko kimambangu kuna na 14e rue Limité na studio Liloba pona kosala ba enregistrement. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te
kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Mai ya régie des eaux et silangala na ba commune ebele population bakoma kosalela kaka mai ya forage. Mai nde bomoy, c'est-à-dire l'eau c'est la vie, baloba, yango etikalaka ka slogan pona bande kwa masisi. Awa na commune Angalie ma bisika nini tokuti bongo activité principale na bango na o etali approvisionnement ya mai ezali c'est ba forage. Ba forage ne ezali bongo ba source ezali ko permettre bande ko bazwami na kotoyo ba e babongo ko zwaka ba mai pona ko sala misale ebele o etali bongo mabota. Kasi pona kozwa mai yango ezali a ofele te esengaka kozala na mwa eloko, c'est-à-dire bidon awa ibani na 150 ba misusu batie 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs. Ezali bongo nde kote oyo ba mesana na bango kolamuka tongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote oyo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko. Mikolo nde tokomosela mai ya baforage ye meza na baforage musupe kaka ezaka nde moko batia yango mpenza propre te batieli biso forage moko na munde bazoya kotia yango mpa bato ya nini tokomona mwa sava mais basource ebele eza baforage ebele eza malamu bidon tobandai kotoka na 200 francs mais oyo nde batieli biso 150 nde babandisika batieli biso 150 koto ezaka forage nde bazo salela mai biso ezati apart ba source muke na moni bosengi ba continuer bosunga biso wana tozwaka ta mai yango fele bo eza malamu. Tokosenga na bakondi ya régie des eaux baebake koto oyo pona bango ezali manque à gagner po tisikoyo population oyo bayebi mai ya pompe ndenge ezalaka te na yango bosala na lombango bokolisa politique na bino po ete régie des eaux azali na poste ya mosolo yango bokozwa soki botieli bandeko oyo mai ntango bokofuta facture ekosala eloko. Il y a le 19 janvier ici avec impact na idéologie na ebike bozala ke belé pour na kolanda biso kasi ceux qui bosepela ki na édition na biso ya mokolo lelo bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o bazala ki wana pour na kosela bino musala kitoko na sima ya caméra nazala ki na Enoch Mafuka le métier noir yenda benda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino kasi na komi na suka atika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss o azali bongo président pe initiateur ya fondation Malou Mobimba pe na bosanité na pesa mbote pa ya ingénieur trop bon badi atanzete ya malili ya tonga mbote na yo esika ozali ngana bino tokokuta lisusu mikolo ezali koya po esala eloko te